ndenge TikTok ye moko bloqué nga naza droit ça live te quand même na droit ça vidéo na osala ngo ya 10 minutes na osala ngo en direct na TikTok mba moko ekota eza vidéo na nga suka je vais vous répondre bino nyonso na bato ba ofinga ya au moins periko beta lama air aza na TikTok wana lama air $400 na sombi yango mpona Noël eya makasi te eza ma cheveux indienne donc bino bakizenga ba commentaire so boni bo finga na commentaire botala makambo finga bien dede bakizengi nyonso to ya ba kroni mama ya ba kroni fuati o bozi audace osala ba live bino bobina za na succès te bino bobina za na succès te siko likambu na ngaka ya mukie tande bo fongoli ba live talande ya fimo baza na Europe kuna na yoka aza so pe likolo tengama so pe lisoko moko emate kita na ebe ta identité na ote je ne te connais pas na ebe longi na ote ngayo longi na ngango sans meka sans quoi que ce soit na ye po osali kuna ofininga jita muna munene te nazaka muna munene te nazaka pe ba mbebo munene lebo ofinga ngai fo bofinga bien bo finga nga na désordre na osepela te fo bo finga nga bien en ordre nyo bijita munoko munene bakisa mbebo pe munene misuni les lèvres pulpeuses fo finga nga bien et bon là on va dans 83 ans on va dans 83 ans te à 113 ans 113 ans à 83 ans te mukie bon poani on va accélérer 20 ans mukie bon poani va accélérer ceux qui 50 ans kuna oh dis comment on s'en bien te finanga bien on va accélérer 20 ans t 83 t sur le vers à 83 je sais qu'on va accélérer 20 ans baki c'est là moi 50 et ça là moi 103 ans mutu bo calculater mutu bo éviter mutu azanga succès mutu likambango simba ete zoate mutu azoate na vie et bon bino bobandi banda bobande ba live oh kuna ta PD pour ton information au moins la famille na biso tokoza na biso pe na ba fianto lo kwa yo tokoza pe na ba fils de la perdition neti yo mais na libota mama na biso ndazate Nande maman a abota biso 8 maman a abota biso 4 filles 4 garçons peda zate lesbienne azate vie nanga mobimba de toute ma vie oh nyonso nasenga nzamba pimelanga oyo nyonso nasenga nzambe na mokilo nzamba pimelanga soki un jour na vie nanga napesa moninga mwasi bisou. Je n'ai jamais été lesbienne. Je ne le serai jamais. Nazala lesbienne ya mutu te de toute ma vie. Le Seigneur Dieu m'est témoin. Quand on est le 5 janvier, le 5 janvier, eza mukolo mama nanga kataka motema. Ya muko mama biso akufaka. Nazala jamais lesbienne. Ngande nazar. Wana kutuko ozuite mais yo apede wa mutali felo bo finga bien bozo se contredire azanga succès mais bino bo pesa un succès hein tande ba page polémique nyo te kati chenga tande bo matisinga minya bo sel kama oki toko kande to lingaka bo sene bien mais vous finissez bien, mon écran, et un tatouage original la congolaise, oh, à Koufa. Oh, dans un salon de la bandade, on a bêté depuis 2009. Depuis 2009, non, on a pas si pour la longolangwa. Ngamo pe na sepela na hotel. Ngamo pe na sepela na tatouage original, salanga mabe, pe à son âme. Et là, on est aussi beau finanga. Et là, on est oyo. Ya malunga bino bozana bofinganga
Elo nini yo PD elo nini neti yo oza nango ya malonga oyo kokofingela nga to mpe yo mutu ofinga munoko munene yo monona yo kikutu sango ozala so mpe otengama ozala so mpe boiteze so mpe ozala so mpe na forme te parce que moi je ne te connais pas toi au moins tu sais que cette fille là elle est belle mais elle a une grosse bouche bongo naka na eloko munene naka na eloko mokie na nzoto na nga j'ai une grosse tête j'ai une grosse bouche j'ai une grosse poitrine na munene partout bana mututi misapi ta nyonso tu na nga ezalaka minene kofinga muna munene wana mpe eza insulte te wana ezaka rappel wana ezaka rappel bofinganga bien oyo eza video ya suka bato oyo balingaka nga bapesi nga conseil te nakodecevoir bango te babi na nga na ya te na oya te parce que bofinga nga sa raison live na nga nasali je me suis attaqué na mutu moko oyo ayaki kosatake na nga bino nyonso bokotyango wana ndeni nelo moko boye batindela nga mpe capture na Kinshasa kuna filme oyo ya njala ya salite boye filme oyo ya salite babi na nga jita fio modele azalaka salite okoki même pas korépondre ye te bato baotinda bavideo baoloba na répondre te mpo babi ozala salite olokwa poubele ya sayo yaya lia bolinga boyo ofinga mutu bovanda botala mutu boyo ofinga bofinga nga bien napesi bino matière bozwi mbongo mais non ya lisu te omonde TikTok abloka yanga TikTok abina osala live ti le 11 donc le 11 so na osala live après le 11 wana eza live makambo na nga nde nateka biloko na nga naosala mpe su video te mpona yo répondre bino nyonso bazoba na bato ya bacommentaire bakizengi na bato ya bosalelanga balive na bato bosalelanga bavideo bino tout je vous emmerde boya bakizengi zengi vraiment boza sans esprit niveau te qualité te boya bakizengi makasi. Oh, mais moi je vous calcule pas, je ne vous connais pas. Na calculé à binote. Donc bonjour vraiment tabo bien jita. Boye bo fongoli ba live. Bozweni nga temps. Bo pesi ka makambo batu musupe ba encore nga pe succès boye njoto. Batu musupe ba yeba nga te ba profiter ka ba yeba nga sikoli. Nde bo chacha nga na batu ba oyeba nga. Oui. En tout cas, merci pour les services gratuits. Merci pour la promotion. C'est très bien. Vous savez, les Cambodgiens, bien. En tout cas, normalement, je dois vous remercier. Oui, biso ba start. T'as quand on fait un Mr. Gims. Biso ba start. Biso ba collègue Gims. Boye mon bondo. Vous savez, on plutôt quoi? Oui, mon bon Jita! On a pédé à te poudre le quoi bembement ou battre formol bien. On a aussi ça peut vendre pour son ni pour bien à tengama. Mais puis pour ça vous vendez l'été. Allez bah on peut voir après dans commentaire. Yom toza moi m'ke to peso cadeau ni ya yo za cadeau pesa. Oh. Et soit bino, moi m'ke a plus de 40 ans à j'ai plus de 40 ans. J'ai plus de 40 ans. Je n'ai pas 39 ans. J'ai plus de 40 ans. Moi, qui a plus de 40 ans à la télé. Je ne suis pas votre camarade. Je suis votre star. Je suis la star. Je ne connais même pas vos noms. Hein. Je ne vais même pas citer vos noms. Mais vous êtes tous là, jita. Ata vous finissez dans un message na miniature. Ata message na bino emata te bino bozwa bafoto nanga bomatisa bomemanga likolo bosalelanga promotion a bon attendeur nakoya te ata bokundoli mama.
Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous n'avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Fanatique ya Bellard Production, fanatique ya famille Bota, akoma ko organiser chaque année pour ko award o pour ko honorer artiste o sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant ki batu discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer, ok, soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino produit ya aloe vera living product produit oyo eza complément alimentaire eza biloko ya kolia eza vitamine na biso oyo ezosunga biso mpona santé. Produit oyo eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko aider ngai mpona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger ngai makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors hormone na ngai esilaki nde eyaki ko causer nga problème ya tension et causer nga problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko kosakana ngo te, insomnie, nzoto pasi bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te. Mais sikoyo na komi très bien à travers produit oyo yango na lobi non essayez na partager na famille na ngai na communauté na ngai. Parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nzoto pasi makolo pasi ozokoka koskende même musala te ozana problème ya diabète. Contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Osana problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo ezotumbisa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai. Osana problème oyo basuki ezokata na osana problème ya peau produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso. Osana problème nini ezo déranger yo ko hésiter te, prostate ezotumbisa yo ko hésiter te, nini ezotumbisa yo benga ngai produit oyo eza kosunga maladie nyonso tout. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na éviter vidéo oyo ernime kokoma et comme la bino
ezali mama Joséphine, mama Zozo, na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te